donc biso awa intérêt na biso ezali nini po ba congolais belé ba mituna to moni Donald Trump aye oui mais ce que biso ba congolais intérêt na biso ezali nini intérêt na biso ali boso ba congolais ezali nanu biso toza ko aspirer na stabilité régionale pour que kimia solo solo ezonga na sous région ya Grand Lac wana de intérêt na biso munene pour que gouvernement na biso et continuer plaidoyer nango à travers communauté internationale parce que communauté internationale est dirigée par l'administration de Biden, Macron et consorts. Baza bato yo balingi jamais makambo sérieux. Bango baza bato ba mafia, bango ba bato ba magui, balinga ko soutenir bato batangisaka makila. Alors, quelles sont les retombées? Retombées à liboso, il faut boire Donald Trump. Azamuto yo tant azaki 45e président ya États-Unis, ndeboye biso opposition ya Congo depuis banda bitumba et ko accéder na pouvoir na administration ya Joe Biden ya nani ya Bote cher internaute mbote ba congolais mbote yanga bandeko merci encore une fois to kutani place na biso to solo la à travers Tindika télévision magazine na bino soki monité kondimate et sengo zali yanga ko retrouver bino parce que ça fait pratiquement une semaine que mon anité sur le niveau na OK c'est parce que makambo mingi et ça qui makambo mingi tolobaki il y a beaucoup de choses qui s'est accompli beaucoup de choses oyo topodizaki Dieu a triomphé parce que tolobaki que Nzambe azana contrôle et effectivement nous faisons des kamalamu totondi botondi junior kapa ya grâce à tobazo zo na banda na bango totondi botondi fait qui sombe depuis Londres donc les alliés koyokana sans difficulté ya wanande ezali avantage ya kozala biso na bino ensemble pour ça kolanda biso partout dans le monde te remercier vraiment bino mingi en commençant par maman Yohan depuis Bruxelles notre consultant ratakate ozara toujours permanent bande konyoso bazope li bakuma kasi ya kozala branché na tindika to pesi bino mbote to yebisi bino ke awa to ko solo na masolo ya politique ya mboka na biso et il y a on les alliés préoccupés par Congolais belé dans n'importe quelle condition s'est retrouvé tu es le bienvenu ici sans problème parce que biso awa à part que c'est une vérité to la lelo comme sous communauté to ko flatter bino na yango mboka na biso République démocratique du Congo eza ko le ba moment moko selo bato belé bazomona ke ya un ça ne va pas oui puisque ça le comme sous mona ke dès que boza ko monela na mais sur le plan spirituel makambo monsieur za ndenge boza ko kanisa voilà pourquoi bisotoye poto solo na bino en tout cas la pesi d'abord félicitations longonia pe matondo mingi na nzamba likolo oyo le pire et comité na mboka américain ndenge tu sais que la fois passée avant ma élection il y a États-Unis tu sais que en tout cas l'élection wana soki to kebité et kozala na désordre koleka l'élection ya Afrique ndenge déjà zai komonana voilà pourquoi volonté en Nzambe le ko kisami ya ombomoni eloko moko salamité bandeko ba mesala kolanda Saint Thomas à travers tindika bolanda ba vidéo na ngai la prévenir bino pe na zaka ko yebisa bino ke photo sambela mingi pona mokonza mboka na biso to sambela pe pona ekolo na biso ba pinga na biso bandeko na biso nyonso y compris na ba kisaka na ba vidéo na ngaki bo sambela mingi pona candidat président na États-Unis à la personne de Donald Trump. Au moment qui batiraka et masasi na bamatoyi, il était menacé na assassinat très combattu par les Européens, par les dirigeants du monde entier. Batebele soué na bango zalaki ndeko wana accéder na bonga les États-Unis. Or, puisque ceux qui ndeko accéder na bonga ye azamutoyo esprit Nzambe kambaka et mingi azamutoyo alingaka penate makila. Lui, c'est un homme d'affaires. Il n'est pas vraiment na kati ya babuzoba ya bandeko ba démocrate parce que moni ba démocrate na ba européen mingi baza bato baza ko pesa ba pays mingi ya monde ba condition pour ba travailler na bango pour ba sunga bango pour ba participer na ba aide au développement ya ba pays na ba pays wana condition bazali ko pesa bango il faut ba saler la makambo ya ba deux fois donc ba bozwa loi ya makambo autorisé mibali na mibali babala na basi babala na bo introduire ngo na ba parlement ya ba pays na bino nde boye bango babana ko collaborer na bino bien babana ko zana na bino bien pour preuve il s'est fait que dès que Donald Trump président des États-Unis a bini président de la République
natangi ba commentaire ya pays lokola Uganda niveau ba sepeli parce que bazalaki ba victime ya ba sanction kili ya ba américain suite que baboy koto sa makambu ya mibali babalana na basi babalana bango na bango boyaki kokotsa na parlement na bango nde boye bazalaki ba victime ya ba sanction belé ya administration ya Biden na moi sur na bomona ki na Kamala Harris. Ce sont des gens qui vous donnent l'impression d'être gentils, mais baza batumabe makasi. Bomoni lelo soki totali bien ndakisa ekolo babengi Ukraine. Mwana mobali wana Zelensky abebisi mboka na ye pamba basundoli sikoyo puisque muto aye ayene na kati ya mambo ete ayene na kati ya mambo continuer guerre te wana ye alobi ye aza d'accord que bakene na voie pacifique puisque nenga tseno pe nga ko yala ngai guerre wana efesila. Alors ba européens va se retrouver au pied du mur ba Macron ba suki parce que bango souhait na bango ezalaki kaka moi si on a les gars pour ba continuer ba bêtise na bango pour malmener monde pour soutenir ba bêtise. Voilà pourquoi vous remonez que si na niveau ya Israël ba ko kangana ba policiers français malmener bango. C'est parce que baza bato songi bato ba joueur double jeu, ils n'ont jamais été sérieux na engagement na bango pe na ba makam na bango. Ce que biso wa intérêt na biso ezali nini pour ba congolais belé ba mituna to moni Donald Trump aye oui mais ce que biso ba congolais intérêt na biso ezali intérêt na biso liboso ba congolais ezali na nous biso tuza ko aspirer na stabilité régionale pour que kimia solo ezonga na sous région ya Grand Lac wana de intérêt na biso menene pour que gouvernement na biso et continue plaidoyer nango à travers communauté internationale parce que communauté internationale est dirigée ba administration ba Biden na ba Macron et consort baza bato yo balingi jamais makambo sérieux bango baza bato ba mafia bango ba bato ba magui balinga ko soutenir bato batangisaka makila. Alors quelles sont les retombées à liboso. Il faut voir que Donald Trump, Azamuto Yotan, 45e président des États-Unis, Ndeboye Bisso, opposition ya Congo depuis Banda Bitumba, et il a accédé au pouvoir dans l'administration, il y a Joe Biden, il y a Donald Trump. Le mécanisme n'est pas tout parce que souvent, politique américaine, ils ont le rôle à considérer, quel que soit président ou ailleurs dans le pouvoir, ils ont démocrate. Les Alaza républicains, bangonyoso sur le plan extérieur, où est intérêt américain. Wana ezalaki tradition. Mais biso na komona parce que ezaka juste na rappeler batou puisque moni biso ba congolais to batou to bossa na kanoki. Makambo ko le kanonga quelques jours a bomoni mbala mo biso to bossani na biso to zape ko kipe li susté. Or avec Donald Trump quand il y a pouvoir, biso zaki bité na problème moko avec Corneille Nang à l'époque, tant on zaki président ya Seni a proposé un calendrier moko ya Seni calendrier na babenga tiango 504 parce que zaki ko salarié 504 jours. Na 504 jours, ce qui veut dire qu'il fallait qu'il au lieu de ça la élection en 2018 ne bon on a tout ça la élection na prévision ya Corneille Nang il a fallu tout ça la élection vers 2019 voire même 2020. C'est le calcul, Nengataki 504. Donc, on allait avoir 2018, 2019, vers fin 2019. Dès ce qu'on a dit tout ça, la élection selon boule, to idée, to Makanisia Mabé. Il y a parti au pouvoir à l'époque, FCC, MP, PPRD. On va prévoir qu'il y a pour que Kabila a consommé encore les 5 dans les vides de la compte de transition. Et nous, grâce à plaidoirie, il y a opposition de l'époque. Il y a un envoyé spécial, il y a Donald Trump à la personne, il y a Maman Moko Babenga qui est Nikki Haley. Nikki Haley, il y a Yende Moutagi qui a changé ma solo. Nikki Haley a changé ma solo dans le temps où il y a mis 3 personnalités de l'époque, il y a opposition à la personne, il y a Maman Eve Bazaïba Ozali Lelo, ministre de l'Environnement, na Vital Kamerhe Ozali Lelo, président de l'Assemblée nationale, na actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'époque, président de l'Assemblée, président de l'opposition,
bayamba maka bango misato na masolo basolo la kana mama wana ndeboye mama wana kumbaka ba déshydratant na bango ti na mboka na bango kolakisa na administration na bango ndeboye ba imposaki sikoyo ke nanga alongola calendrier na ye ya 504 ndeboye toye obtenir calendrier au bomoni élection ye kozala organisée na 2018 et que président prêté serment na 2019. Non seulement ça, malgré calendrier ne bimaki bango administration ya Kabila awa bakomaki ko créer ba terrorisation ko luka ba manœuvre belé mais manœuvre wana yaki kozala yaki kosuka à travers pression ya administration toujours ya Donald Trump oyo batielaki ba commando ba marines américains depuis Gabon ba menacaki vraiment que soko sali no quitter effectivement batiaki pe Macron au kaka pression pour que basala makamone lera bien de boye bomonaka na ba Kagame ba Joao Lourenço ba Macron basangalaki balobino baza ko accorder Kabila bénéfice de doute pour que il faut atika ba élection ba makamunyosto et les kandenge et longobani. Maintenant lorsque ils se sont rendus compte parce que leur souhait il y a bloc à Batouana basi basalaki souhait na bango mutu bango bakoki a gagné l'élection zalaki Martin Fayulu pour que ba récupérer contrôle ya makamunyosto de boye ba Kagame batutu ya mabe à l'époque ba soutenaki Fayulu parce que leur souhait zaki Fayulu pour que Fayulu ça la 2 ans bango ba ya ozongela masolo na bango pour mutu bango bazaki confier effectivement à diriger zalaki Moïse Katumbi mais Moïse Katumbi nzela zaki barre pour na parce que azaka mutu na bango mutu ya batwana ndeboye ba koptu elalaki mutu aboma kop wana boye bake ezalaki 2 personnes ezalaki Donald Trump na Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Munde basuseki batwana. Alors na colère nde bomonaki ba ressusciter Joe Biden aya kozwa pouvoir bakoisa Trump asalaka mandat moko bakotela ye likopa ya makasi ndeboye bomoni ntango bango bazongi nde biso mpe awa buzobe bandi bitumbe bandi bien entretenu et pas Joe Biden na Emmanuel Macron nde bitumba to bomonaka na est ba création ba M23 toutes ces choses que vous bomoni oyo ya babanda biso bitumba ti lelo boye bomona ba créer ba FC oyo et comment que à travers l'administration de Joe Biden, il faut d'abord balkaniser mboka na biso, il faut que benga président na biso na pouvoir ça va dire que ça la mandat moko ya bomona ki lito ezalaki ke a organiser même pas élection en 2023 au bakotaki tina basango ya Senko bakotaki oyebi basango ya Senko na ya missioni na ba pasteur ya missioni avant élection oyo biso en 2023 bazaki ko yebisa bino nini soki élection salami sans Senko sans et missioni protestant pays kozala na chaos pays kozala na désordre pays kopasuka mais lelo bo constater que to sali élection sans Senko sans missioni pays est normal donc bango bazaka au service ya batwana o balingaka mboka na biso te. Voilà pourquoi bomoni lelo ndenge tozali awa biso tozana intérêt makasi na administration ya Donald Trump. Alors tomoni pe de l'autre côté réjouissance makasi na bato FCC à travers Ferdinand Kambere mutu na bango lobi retour ya Donald Trump eza kopesa biso mbala moko courage po toyeba ke Rais Kabanga pe akozonga ndenge Donald Trump asalaki mandat moko akozonga mpona bango babino lokola Tshisekedi asali 2 mandats c'est que na 2028 il y a moyen to boma nzoto penda po Rais Kabila Kabange China Rambo yepe aya kozonga na pouvoir lokola Donald Trump. Mais en tout cas bon croire na biloko wana te ezali makiona eza makambo lokuta ata na ndoto sur le plan spirituel nulle part même Nzambe kutu aza kolakisa te ke Kabila ko kozonga sous président na mboka oyo pona nyonso ya mabe o bango basala ba complota mabe contre mboka oyo batikana kolinga yango te bayaka nde po bakomisa biloko mingi ya l'état ekoma ya ba privé bateka biso biloko mingi ba détruire biso moyen pour comprendre yango eza te faux bétide moko approfondi po baramene biloko oyo oyeba pena ke bato wana bazalaka banguna na biso parce que tant besoin koyoka M23 AFC ce sont les Rwandais baza en connivence na bakabila wana po ba déstabiliser toujours mboka na biso bato biso na mboka na biso ko tolérer bango te donc tout Congolais
au monde aza ko balisa makanisi na ye na bato Kabila bato AFC boye ke bazali vraiment ba pire rwandais et puis baza ko linga kaka shit ya mboka na biso. Donc sur ce point là na lingaki bozwa ba éclaircissement boza la rassurer que nous sommes tellement dans les bons pe boko tala ke batuni ba se rendre compte que mon continent à travers diplomatie ne sali biloko ya makasi Rwanda comme malmené ba comme comme par-ci par là la ba tribunal la ba jugement na ba makambo ebele. Alors na minute yo ba ko tala ke ba corps mingi ninge ke indépendant na diplomatie biso to be ba gagner to ba triompher. Alors banguna bazongi suna ba labo bazongi ba labo mbalo ba lobi siko ke le rôle de Donald Trump par zongi makambo ebele monde linge zo na ba logique moko bo c'est que il faut tout profiter de ça la désolation on a ngana sabino lelo le suske bo prier mingi avant investiture il y a Donald Trump parce que banguna bazo kana basala biso kata moko makasi na mboka avant Donald Trump jarre loko bomonaka basalaka biso ngo avant Clinton a le pouvoir boyebe loko lito vivaka wa basalaka to ba barre musée ça dit que ba bomaka pena musée Clinton a talé pena que non quelques semaines pena il y a ça la remise et reprise Baboma, Musée, Laurent, Désiré Kabila. Il y a ce qu'on appelle ça, la cible. Bon étudiant, on va comprendre. Bon, élection salami, mais Joe Biden a zo kanaka en décembre, il faut y aller à Luanda. Luanda n'est pas tout bête à Masolo, processus à Luanda et Zarande, qu'on a place pour signer Bamakambu. Là, Rwandais, où il va soutenir M23 na AFC. On va continuer à faire déplacer, on va violer, c'est l'effet matin, midi, soir, au bon moment, on va sanctionner, on va condamner. Donc, puisqu'il va parler na bango, ils allaient français, na américain, ou il y a John Biden, na Kamala Harris. Maintenant, donc on a ba moni ke ba kwei, donc on a ba moni ba katane, boyebi adage ba no baka. Ko isoka zui azokidi konga akoma kana kanda makasi. Maintenant bazana kanda makasi. Il y a président Nabiso parce que bazo ngate to sepela et là on est babo ya to sepela parce que biso ndenge to bawa nazo tchela bino décret ya premier ministre Kapa ya routine de l'ef na tchelo photo o tchela bango o ba kotanga à travers l'ordinateur ba mona ndenge nini mama premier ministre Judith Suminwa a outi ko signer décret ya makamusko ya ba baisse des prix parce que taw ba tikela ki opérateur économique ba sa makamu na bango ba sali na minute yo bazangi makamu koko sela carburant, ils ont quitté dollar, ils allaient stable. Alors, il y a aussi un décret sur le bakit sabiloko et balanana makambuna ba 23% balongole ki bango. Maintenant biloko ekita pour que bana mboka ba banda kozala na accès na ba produits à première nécessité. Bali ananu parce que président mon côté allait ça bango depuis ba pouvoir et mais tout a fati ba maman balingi ba retrouver panier de la ménagère makamda bango vanda. D'où le Seigneur, le peuple congolais, à quelques semaines, où ils ont eu des bateaux, ceux qui peuple abandi colia, abandi comela, abandi aux ala moins à l'aise. Alors soutenir Tshisekedi davantage, il faut combattre et tout le monde. Des wana, bozala éveillé, beau prier ma kasi, beau sambela pour que tout le monde abanguna, parce que na rappel rabino kaka ke nzambe azana ngamu na biso. Donc on a nzambe azana ngamu na biso tozana eloko moko ya kubanga te yango na ko bisa yo ndeko na congolais lenga te banga te talela nzambe makamyo se koleka selon volonté na ye soki nzambe tango yo sambelaki abateli moko nzamboka na ba prévision ya ba biloko batiaki ba méditaki makambo ebele ya mabe komela ye en tout cas nzambe alongoli na obstacle wana. Bomoni muto nzamba ponaki pour accéder présidence des États-Unis ndenge nini ba menacer na ba façon belé ya ba assassinat ya ko tirer en plein meeting mais bomoni nzambe loko la zaka mobateli ya solo na ba losambo na bino lelo ndeko wana ye wana abandi ko kamba monde na miso ne tolo ba boye bato ba magui bato ba deux fois nyonso ba koti o ka peda ba kotele maza donc balali ba bato ba suki ba donc ba parmi comme tout na idée na biso buzoba ya ki diabolo to la tsaka monde entier oyo to ko faire passer en lisusu ndenge nini parce que batumi balé oyo bazara très puissant dans le monde les alliés Donald Trump na Poutine parce que ya misa to boyebié pe ya 4e boyebié oyo ya Chine na oyo ya Corée du Nord donc batwana bazaka na kata logique ya bonzambe bazaka na logique ya makambo ya famille ezalaka composé papa na papa maman na bana. Et non, famille, ça a composé
ba papa mibale bakoma lokola mwasi na mobali bazwaka bana badoptaka ezalaka te to famille koma ba mama mibale bavanda na ndako oyo tobalana bazwa bana badopta jamais famille kozala ndenge wana logique nzambe asalela mokili ezalaki yango wana te soki lelo tolobaka Sodome Gomorrhe ekufa na baboma yango na Bible ezali par rapport à politique oyo ba Joe Biden na ba Macron balingi ba impliqué na monde. Heureusement que sikoyo nouvel ordre mondial eza kokota pona ko confondre bato na nyosto. Merci à toi ba Congolais belé ba sambelaka ba tiaka nzambe liboso makambo nyosto ba créer balingaka pena ko pratiquer bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Merci nenge bozaki belé pona ko landa biso. Je remercie bino énormément. En commençant par Vienangai Tumbakole chez maman Laurence, encore au beau sanoté, maman Johan, donc notre consultante depuis Bruxelles, sans oublier Nicolette et moi Pembe, ma grande sœur chérie, Amin Galula depuis Canada, Vienanga Edi Kaloubi depuis Japon, na Osaka, et pourquoi pas l'ambassadeur Lukumwena Seda depuis Japon, ambassadeur il y a RDC na Japon, le PC Obambote Belé, président Tim contrôlé Paris avec le président Chikito Michachino. Tout ça ensemble, nous avons Jean-Jacques Kabongo, Kiki, Kezong, Maman Bibiane, BBC depuis Luxembourg, Makamambo, Kanabiso, Mikolo, Bozong, Zassou, Bolingo, Yakala, Bozanga, pour la Congo, Bozong est là. Merci d'avoir Congolais à diaspora, parce que la monnaie, ma combattant, combat au Bomiango, tout si combat na bango, Bazongi Batu, d'où les Zongi, et qui Zongi, Sikoyo, Zalana, ba fanatique. Pour ça, on va appeler l'ami qui est en haut. Donc, on met dans le rien. Quand il y a Baton Domingi n'a fait que somme, Baton Domingi n'a Eli, Baton Domingi n'a Rabi Lema, Wana Bazali, équipe mobile, l'équipe, la grande équipe, il y a Tindika Télévision, où il va s'arraquer, Boulanda Magazine, d'une manière permanente, seront monétés qu'on y battait, avec mon Nobelinano, Saint-Thomas Zambé, abattre la bino, abattre la mabota la bino, Tobo Sanaete, Namaram Natsunius, tout ça, ça parce que Yazali Mosripe Mobiki si Oyo, abattre la Raikolo Nabiso, abattre la Bakonzi Nabiso, abattre la Mapinga Nabiso, abattre la surtout, Bawazalen de Tomonani, très prochainement, dans la même place, dans le même lieu. Bye bye.